namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bene situ bai bolinga ka Maman Eliane Nitou na pesi ba mbote ba ebwe abarzenu ma vimpi malukai moyo. J'espère que bon l'amour qui bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na makasi ndeka bo moninga bona tongo ya lelo tozali le 8 mars 2025. To pesi nzambe merci pour ete nzambe asili kola musabiso na makasi. Alors ceux qui nous emballent la mousso na makasi tant que ça libondeli na yo kobosa na pete ochepe ba dekobazana ba hôpitaux na maboko ya nzambe otiki pe ba dekobazana ba prison parce que ba mususu bakangami par défaut otiki bango pe na maboko ya nzambe. Kolala kolamka eza habitude de ko passer journée même na katanda ko eza habitude de ko bima pe ko zonga ezali mo mesanote ngona tango nyoso to bana ko mitsa nzambe to pe nzambe merci. Merci bingi na bino nyoso to ba obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino Maman Eliane Nitou la pesi bino vraiment matondo accent toi saki dila. Ndeko sozamba no liboso kutana na osenga na o s'abonner awana Eliane Nitou TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification mongonga moko ezana soko fini na mongonga wana elaki si ete à chaque fois que na balocha ba émission ya sika yo ko banda komona ki Maman Eliane Nitou a posté émission moko ya sika. Na sepelaka mingi on a lobaka que ceux qui na telema ataka na 5 personnes et que 5 personnes ba comprendre makambo na lobi yango sala ngesengo na sepelaka mingi na batu ya ndenge wana. En tout cas merci beaucoup. Ce ko kuta na émission lelo na ko senga na onde ko partager na bande ko mususu ba chaîne na biso te ba ko papier ko yeba chaîne na biso. Kasi mingi na lobaka ete soko yebi ko za muto akanda ko tala ngai te poko sepela no na ngai te. So yebi ko za muto akanda, yebi ko za fanatique révolté, yebi ko za muto motema likundu, oyebi koza muto motema bololo surtout yo na ye kuna ba fanatique révolté botalaka ngai ti eloko tokoswa na bino lelo bandeko toza tongo ya lelo to atongo toza le 8 mars 2025. Hier le 7 mars nasalaki émission moko o na sololaki na bino papa oyo abengaki pona koloba ete akutaki mwasi na ye aza kotonga ye na moninga na ye par rapport ya makambo oyo etali ba cadeau na Saint-Valentin. Papa pesaki mama fololo ya bolingo te et puis na le 8 mars acheka motema keti to koma le 7 mars mobali akoyela ye liputa po asala nini alata lelo le 8 mars babima. Mais mobali tango ayaki maboko pamba ayaki na liputa te epesaki mama wana kanda makasi a continuer ko swana azoswana na mobali pe atiki moningane à l'écoute ayoka neni azoswana na mobali na ye.
yango wana na tongo ya tango batu batali émission wana na zui papa moko pe abengi nga po pesa maman Eliane Nitu bravo maman merci maman pour na mateya ndengolo bakata batelo na 5 personnes moi je fais partie na ba 5 personnes oyo batala kayo tala sikoyo papa abengi nga na tongo bomo na émission na nga ezokota oyo toza ernina toza déjà ba 9h30 hein? Papa le bi maman Eliane papa la musanga na 9h na bisanga bi papa ngai na yamba téléphone à partir à midi avant midi na yamba téléphone te eza principe nanga avant midi soki nzamba la musanga na makasi avant na boso na bino soki na lamuki na tikina journée nanga maboko nzambe na pesi nzambe merci na sali makamna ko sa à partir à midi na kuma ko yamba téléphone avant midi en tout cas na yamba téléphone te bato batala kanga ba yebi ki ngat na propre famille nanga ba yebi ki na avant midi na yamba ka téléphone te. Surtout ceux qui urgence ces actes avant midi na ma téléphone te. Mais le quoi na tongo ya lelo na bandeki kozela na ozela mwana nga mobali papi ndunga po tozo bali sa na mariage ya mwana biso Clara azobala lelo le 8 mars to na libala ya mwana nazaka na téléphone na mopanzi po mwana nga mobali faki ya kozwa camion na matériel a précédé akende na salle ngana kolanda bango après. Tant au téléphone a sonné na kaisi keza mwana nga mobali mutabengi na ya maboy na mwaka na tel bon numéro abol kwa na sina zo ki yango allo bonjour maman Eliane Nitu maman no ki oza vraiment na voix ya pungi na bi papa to kana na voix ya pungi mais lito imoke bande ki kozaka na téléphone po faki ba ya kozwa mutuka pona musala ko lelo to balisa nièce na biso Clara mi Colette bon courage ba courage belé po ngape kala mingi te na za nzela na zoya. Papa ebisinga maman Eliane likambo na bengeli yo ezo concerner makambo olobaki lobi les 7 ngabi papa nini alobi mama monde na bengo tongo ponga moko pe nalali malamu te ngabi olali malamu te papa na likambo nini alobi mama Eliane Nitu ka makambo yo lobi ya maputa na moni penza limbisanga bino ba mama na ebite na ebite bino ba mama soki ba sala bino na matière nini na ebite alobi mwasi na ngai na uti musala mama Eliane na koti ndako na 19h mwasi ya bisinga na kende kotike pa ya tailleur tope couturière akende kosala nini kozwa liputa na ye akolata lelo na soirée. Ebisi maman 19h yo nake abi oui alobaki nangala koma na 20h papa alobi maman Nitu nature nanga naza mutu lenga oswana te nalikaka kobenda na benda na wana te na mutu aboboto kobenda na benda na linga yango te mama na pemite na kokota na mama kosenga nga tokende pa ya tailleur réponse kana pesa ki yango na bipando tokei na zufongola mutuka to démarrer mutuka tokei pa ya tailleur sa koma na 20h ba komi na 20h ba vandi 21h 22h 23h minuit et lamba payé bazuité. Pourquoi? Parce que bakutaki pe batu mususu bavandaki bazozela bilamba na bango. Abi mama nga na vandi na koteki na ndako tailleur te na vandaki na nga na voiture na ota ba émission politique. Après nakutani pena yo parce que nga naza parmi ba 5 personnes batala ko nakutani pena mama Nitu natana mama Nitu na linga mama Nitu mingi natala ni mama Nitu alobi nini nakutani pena émission na yo natali yango pe e bandeli tisuka mama Eliane soka na salle test o kalate na zobi mana zoya so na kalate na zoya mama Eliane kande zo mata mena boy ko manifester kanda pona linga mambo oswana ti na boy ko manifester kanda mama evanda kingai kwa nazaki fatigué nazuka kiti na ngai mutuka na lalisi na lali pongi pe ko mama Eliane na lali na sutuka bo
23h30 notana maintenant na kati mutuka maman ayeka te mama na minuit nde mama aza koya maboko pamba sa elamba wapi elamba toyoki kozwa ayo na pema elamba eza wapi moete batailleur mpenza baba bato te banda na vandaki azaki na bato mosusu azotongela abiki bato na bapesaki avant azotongela bango azotonga ti elamba na nga ti sikoyo etongami nanu te banda akataki yango akangaki so kote mopanzi moko donc akati elamba akangi mwa mopanzi moko atia na pembeni azozela explication ekendaki mataki eke ezongi explication alobi akoti mutuka kolonga epai tokendaki na epai na biso mama nitu 1 heure du temps tozongi ndako tokomi na ndako na biso na minute 35 nga na uti musala na koti ndako na pemi te mwasi abimisanga 19h toke pa tailleur tokoma pe pa tailleur elamba pe azwi te soirée eza lelo pe moto azomemanga na soirée kaka ye moto amemanga na soirée eza mabe te soirée eza malamu bato bootalanga bozokanga soirée eza mabe te bokende na basoirée et surtout lelo soirée eza na rue des Pointes na Noisy-le-Sec epai ya mama Nicole Batafe mokonzi Nicole ya azosala soirée kuna ya le 8 mars bokende eza mabe te soirée mosusu ezali na Venise epai ya bamama Bosembo bokende eza mabe te eza nous na nous c'est entre nous ba-africains et surtout ba-congolais bokende eza mabe te kokende soirée eza mabe te eza mwa distraction parce que na poto toza na ba-stress tozaka na makambo ebele tokende kodestresser mabe eza te mabe nde koboma mutu mapende kolukela mutu ba problème mais tango sukolo la tokie soirée mabe eza nango te obino sisi kobino sa nini ozongi na ndako na yo mabe eza te mais bandeko na biso oyo bosalaka mosala ya maboko ba tailleur ba plombier ba menuisier avant tokota na ba tailleur ngai moko menuisier asalinga bo zigzag ndenge na besoin kosalisa mwa mosala moko na ndako kande tozala bakongolo otuni kaka oyebi mutu moko asala mosala maboko te na kotindelo moko moto asala mosala maboko ayaka te aye ntango aye papa mpona osala eloko esali combien mama esali autant mpona osala oyo esali combien esali autant mpona osala oyo esali autant ebongo matériel esali autant nazona mbongo ya matériel papa Castorama eza pembeni awa kende na Castorama somba biloko oya nango asombi pe biloko aye nango abandi mwa muke telefone esone mère oyebi ke madame abengi nga alobi ka ko récupérer bana te fona kende ko récupérer bana mama ndenge eza wana lobi na tongo ba 9h déjà naza na c'était papa koya na wana 9h te yaka na 13h pour moi na vraiment libre na midi de heure na la mukaka ke na lamu ki pesa na bimi na chambre na salon ba cuisine eza midi parce que naza couche tard yango wana na sengi na yo yaka na ona 13h mbongo asenga kingai pa na zumbongo na na pesier na lingaka bongo na silani nanga naza na mindondo te ke mamba mbongo j'aime pas bandeko menuisier banda kina lobi yango nazela 13h na patiente 15h 17h atako benga abengi te tango na moto komi 18h na be allo papa boni mère abandi betaka munoko mère kuti falaki na yanga abi papa toza batu toza makambo ebele tozaki na rendez-vous oyebisi mwana na 9h abite papa yaka na 13h soki omoni kokoki te la moindre chose zwa telefone benganga lobaki mama nakoki koya na 13h te nakoya na 17h to mpe nakoya lobi mponga mpe na planifie journée na nga natala nakosa makambo na nango besoin papa tovandi quand même na mboka mundele tosintegre intégration nde yango wana ti koyeba ndenge nini mundele afonctionnaka lokola biso tozaka bongo te tolanda
etamboli ya mundele kote wana mère limbisanga lobby na 16h naza wana bandeko na sina pesa ye mbongo na ngai 16h 17h 20h ekoti na bien pardon na ndingaka tulumbulumbu telo babisa baluba tulumbulumbu ete na vandi nanga une semaine menuisier abenga ngai te une semaine abenga te et comme ça na bengi téléphone ye sonné awayamba te téléphone ye sonné awayamba te asala kasine mon côté et l'autre rien du tout et l'autre côté 2 semaines 1 mois ayamba sur la téléphone te Nathalie naebisi papa moni menuisier o batindela ki ngai tala makamu menuisier asali nga boye na boye habia ce n'est pas grave na roluka menuisier mususu mbongo na futa na luki menuisier mususu tant on a luki menuisier mususu aye akuti déjà biloko basi basombaki et tout mbongo asenga kinga eleki kutu ya mutu oyo ayaki avanga atalinga bi o wana na sina futa ki na rase ki oyo kwa mo musele banda kinga habite papa na yebisenga bi nazaki déjà na mutu oyo faki asela nga musala oyo mais mutu nga sali nini azo skive nga mo na bengi yo ole mabaya evanda boye osa kosela nga ezo saba armoire na chambre pona osela nga ba armoire oyo soki oki kosala soto ko kosola mo muke abi OK d'accord ngala lobaka bosolo o babengi vérité na kamati na yebise OK tala na futa ki autant yo ko senga autant selelanga moi likambo poto sa nini to sisa musala oyo on ezaka exemple oyo na pesi bino na bato musala ya maboko vous comprendre tozonga na lisolo ya papa na mama wana ki pona kotalisa bino ndenge nini comportement ya bato ya musala ya maboko ndenge tozolo baboy papa lobi bakoti pa na bango très tard elamba pe azuite po tailleur apesi elamba te bazonga lelo yaka na tongo soko na ba 9h na ozana sina la muki na sani ni na osalela yo okuta na osalela to okuta mo esesili na okomeka mala moko okay na tongo papa le bizo bazoba no kati zoba no kaka yuma no kaka na kokende te lukane ngo sa nini okende ngana okende te alors bandeko bozo talanga biso nyonso toyebi ke bato musala maboko bazalaka batu ya lokuta natikela bamenizie na batailleur lokuta na ngai nakaba lokuta na ngai na banganga kisi mama nze mwana na yemba ngolombo makiedit lokuta na nga natikela ngo batailleur natikela ngo bamenizie natikela ngo ba cordonnier lokuta na kaba na nganga kisi bo banganga kisi ba bato lokuta na kaba na banganga kisi toyebi yango ezalaka ndenge wana bazalaka batu ya lokuta ya correct baza muke kutu baza peka atetoloba bakozala si baza atamo 1% bazali sikoyo tala ndenge nini bozokende makambo koswana na kati ndako pona le 8 mars pona liputa ezali tenu ya le 8 mars te biso ba congolais kaka te ba africain belé balataka maputa soki na Côte d'Ivoire balataka maputa na Togo balataka maputa biso tolataka eza tenu na biso ya ba africain mais ebetisa bino libakute na kati ndako libala po mobala pesi ngai liputa te non tolataka maputa mikolo nyonso nikoso bato balataka maputa ekomi oya le 8 mars koma nde likambo ya le 8 mars nde koma nde likambo mobali auti musala mobali akopema te mbangu kende kotika nga pa tailleur okome pa tailleur liputa pe ozuite bino pe ba tailleur bino batongi bosala bon poani bato musala maboko bazana lokoso ya mbongo kaka ye mutu moko akopesa rendez-vous na koya na 9h na osalo ba armoire
asa zumbongo ya ngai, asa zumbongo Clémentine, asa zumbongo ya Sophie, asa zu siko azo ye bateke ba mbongo yo sona sina zu na bandela kokendo sa mais musala ngo maboko je sais pas. Mbongo ndeko kota na poche na yo moko. Il faut qu'on s'organise. Oyebi ki na pesa maman Eliane rendez-vous, neke sele ba armoire na ye. Ce qu'on n'a pas maman Eliane, donc il doit à maman Sophie. Ce qu'on n'a pas maman Sophie, donc il n'est pas maman Clémentine. On s'organise cette organisation. Bolinga kako s'organiser ti. Lelo on est toba ba te belé le ba vendre ki batailleur. Ba vendre ki batailleur ba te belé. Batailleur machine ça gros. Et puis batailleur engopé. Bon yebi bien ba yeli bino bilamba eza bilamba ya mois de la femme. Ba kolata le 8 mars. Bon s'organiser, bon banda ko tonga bilamba ba te bime ken. Ceux qui pas batailleur ko taka ba bifunda. Bilamba mususu te skeza ba yeba ba sote bilamba za place boy. Pona nini ko tonga muke, ko zo bilamba belé, ko zo mbonga ba client, ko tonga muke. Alors, papa Oyo, alobi mama Eliane, ce qui n'a qui mi bali à moto. Ndenge tu na uti musala. Mon se psingala kende ko sa nini ko tike pa tailleur. Na tali ke to na bi problème to kende. Ah na uti mama musala, o te to kende ba ine ke na 20h. Ko comme à 20h bazonga ndako. Ce qui 1h35. Il a Mbappé à 8. Ce que les amis balu à matata ya moto. Boko swana. Bo baby si harmonie na bino na kati ya ndako. Atmosphère ndako e baby. Pour la nini bo swana ke suki mobali oyo aloba kenda ko kende kotika yo te mama bo linga ki bo swana. Mobali mabe ifa kendo tika nga aboke ndo tika ngai likolo ya elamba ya le 8 mars. Ceux qui a bo bimisi ko boke na Château Rouge. Toza samedi le 8 mars. Boke na Château Rouge. Boko kuta tala ba mama congolaise. Ba tondi tonye ba batailleur. Na ba sénégalais ba komi ko lo balingala likolo na biso ba congolaise. Ba komi ko lo balingala ba sénégalais wana na Château Rouge. Ba komi ko lo balingala pona biso ba congolaise. Parce que okuta si congolaise ba vandi wana. Oye bien, kotonga ipai. Kotonga elobinga yeyo. Oye bien, mon fait sur les invités. Au moins, quand on est nemi na ngala, na ko ena pesa kutu mbote te, de kutu na sela ke matalana, de kutu na dendela ki, de kutu na leke. Batailleur, ba komi kolo balinga. So ke pas tailleur à sénégalais au kanisa bilinga te o solo la. Pour batailleur mingi ba tra balinette. Mingi ya pona misu batonga mingi. O romona bozo solo la na mutu. A ki tsaka linette bo. Ata bino sa linette azongisi. Gron. Sora ki botongi ye. Akiti linette atali grrrr. Akiti ne zoka makambo nyonso tu boza koloba. Lelo oyo chinois alaka na poto na Paris ma oloba lingala. Pona nini? Pona biso batamangala. Pona biso batamangala. Yo za muto musalo saka pa chinois. Okoma kola kisa chinois lingala. Et ça va dire, la question, kaka na ba mot, et na batu bana facilité à langue. Et surtout la langue, la plus belle langue du monde entier, c'est le lingala, notre langue nationale. Langue o lingama na batu nyonso, o batu ba lingaka. Lingala. Ba Sénégalais sur Château Rouge ba lingala. Pour na biso ba maman congolaise. Boke vanda pa tailleur, bozo zela mabaya na bino, bozu kotonga, boche na mesa. Bozu kotonga, boche na mesa. Bobandi ko papola bato na kotonga, pa. Bobaboli bato, bobaboli. Na kotonga. Mais bovandi bosa nini, bozo zela bilamba. Lelo oyo, soki na, quand est oza le 8 boy, kena Château Rouge. Quel est pas Sénégal au ba mama ba tondi ba ozela bilamba le 8 mars moi ezanga ko ba tu tonga machacha o mona ba baza agita na obima na kina pateya na kezo lamba oh là là bokenda rappel au très blamba ngo avant o ko litango le 8 mars ko sitaya ke na o latango le 22 février
otungisi la bano un mois l'avance evandi nango na ndako otungisi yango avant evandi nango na ndako mpona koboya kokuta na baambuscade ya boye papa oyo alobi mama oyo Eliane lokola mwasi oyo deja lobi kobimisa nga na uti mosala lelo samedi na kokende soirée te mpona deja na kati na nga naza na kanda ya hier na kanda deja na kokende te na kolala pongi na nga oyo ya bebiselaki nga tokendeki epai ya tailleur na kolala pongi na nga na kokende te. Alors maman ozotala ngai ndeko mwasi le 8 mars ezali fête ya liputa te biso nde tokomisa yango fête ya liputa. Le 8 mars ezali mukolo mwasi azaki indépendance mukolo oyo mama akomaki autonome kako kosala makambo oyo mobali asalaka kako kosala yango ye moko. Alors yo pe mama koma autonome mama ozotala nga zala autonome ndenge papa ayaki akuti musala yo koye deja kodemaso ebengi papa so ozongi na ndeko okuta nga te naki na rendez-vous na tailleur donc na démarrer mutuka na kei et pas tailleur mais lokola tu ne sais pas conduire oyebi nde basimbaka volante lokola oyebi nde basimbaka volante ozo dépendre na mobali na yo manque ya koyeba kosimba volant manque ya koyeba kosimba volant ozo dépendre na mobali moninga uti musala aza fatigué mais yo sengi tokei papa bato atali na osilika te tokende omoni confusion epai yo memaki papa bokende ozali baya do ozwi elamba te ozwi elamba te papa lobi nde na oloba boye mama nito azoyoka nga azo azobongama po akende na kokende te na olala pongi na nga siko boye mama aza deja na nzela sa nini ake kolanda elamba zala autonome mama bale ebele bamanka basi respect likolo ya kozanga koyeba komema mutuka okobanda obengaka ba yake etika nga bakurse mama moko libala nekufaka na Canada likolo yake etika nakesa bakurse yake mama libala ebeba te mwasi moko azo mobali ya moninga na ye libala ebeba te mwasi azo mobali ya moninga na ye likolo ya nini camarade ka nana besoin sa bakurse te papa yake netika nga koko yake etika nga donc azui mobali ya camarade ne likolo mobali ya camarade na bande ko aider tout le temps na ba course tango aza ko aider tout le temps comme ko simba na mopende tango alingo na mopende akena libele alingo na libele akena munoko alingo na munoko akeye pa ebine bobe pa to sani to botelaka bana likolo nini aza indépendante te ba mama oboza na ba permis te bosala ba permis pona kotika pe mobali kimia mobali awuti musala mobali aza ya kolemba soko ozalaki na permis na yo mama ngozela mobali te olinga ko démarrer voiture na yo okende kolanda libaya na yo tango vande pa tailleur 21 obengi papa libaya na ngana nosite na koyaka la mite 22 papa nanu na longo te 20 papa na na nzela parce que soko bimi oze sika olingo bima pozo il faut papa na zui volanga yo na komi kosani naza na nzela naza koya c'est comme ça mais tango yo za autonome te ozo zela bakendo tika yo papa pa lobi lelo pas de soirée à kokende ta pour récupérer pour ngina ye alors pa mama zala autonome mama tika kozala trop dépendant na mobali na yo mama soko za na permis te luko sala permis autonomisation yango wana le 8 mars yango wana zala autonome ko dépendre karaté na mobali lelo eza mukolo oyo basi babundaka na États-Unis poto komande to zaboye ba mama babundaki baba kozela kana se ya mibali lokwa batata baluba babake motema ya soso wana mwasi alia te ezaka kapona mibali mais lelo mwasi koma kolia yango ba Jésus mwasi koma kolia Jésus na tango kala basi baluba bande kolia Jésus te ba papa bazolo bakeza pona bango mibali atambwa wana boka baluba balia kambwa basi balia kambwa te mbwa ezalaka musuni ya mobali
basi baliaka mbwa te, basi baluba baliaka mbwa te, bato baliaka mbwa ezalaka mibali mpona bango eza chibelebele chiela muchikota musuni mwa elenge kitoko basi bakoki kolia yango te, mibali nde mutu balia mbwa et puis moi ça lambaka mbwa te, mibali bango mo bazoka mbwa na bango bakati balabi bale yaka mbala baluba te, ba chinois baliaka mbwa, ba japonais baliaka mbwa, baluba pe baliaka mbwa, mais basi baliaka mbwa te pona bango ya musuni moko ya kitoko. Kala tozalaki privé na makambo ebele, mais lelo lisusu te. Lelo tokoma komona ki omati na avion okuti pilote mwasi po akomi autonome. Alors botika bitumba ya maputa ya le 8 mars ba mama botika kota problème na kati na pona liputa le 8 mars. Non, liputa eza tenu na biso ya ba congolais ya ba africain, eza tenu mo spécial te pona date ya le 8 mars. Ezali date d'anniversaire o toza ko célébrer indépendance na biso, autonomie na biso. Eza date d'anniversaire. Ndenge date ya yo muto ndenge na botama le 28 novembre. So na komi le 28 novembre na fetaka na ngapo eza mukolo na yaki na mokili. Alors quoi date ya le 8 mars. Mais le 8 mars oyo et comme un problème ya maputa. Alors, bokendaka pe kotika maputa ngo avant. Oyebi ke liputa na tango le 8 mars. Oyebi ke batailleur baza batu ya lokuta. Baza batu ya lokuta batailleur. Oyebi ke ceux qui n'aiment si tailleur na tango le 8 mars akosisa te. Kende kotika déjà na janvier. Pour ko éviter ba problème. Otike la mane na janvier, otike ngo le 3 janvier, okosi ke na kolata ngo le 3 février. Atongeli yo soka tongi osi ogumbi osani ochena ndako tokomi mko le 8 mars ozi sokolo lati bosimizala na molonga na yo boke wapi boke na soirée. Le 29 mars la marée n'a pas na soirée na salon Venise. Beaucoup banda déjà ko tongisa maputa le toza le 8. Ceux qui n'ont au tika qui peut pas tailleur te tika li peut pas tailleur le ban na tailleur que li puto yo na rolata ngo le 22 mars. Moi, je une semaine, marche moi il y a une semaine, et ça la yoana. Oh, ça m'a fait ayoka. Bima kende château. Kende pe na ba batunga kana ndako. Batu batondi. Foti ya batailleur. To foti bataki mtika bilamba te foti ya batailleur. Batoyo batailleur. Bazaka encore batailleur bazaka na gentillesse moko ya koloka. Et tout est na tongelo. Ate ouais ozo. Azu mbongo. Na futa te futa no ka mbongo nyoso so futi na yo kaka ezana nka abia pona tonga ngonoki azu mbongo chena poche azu oya chena poche bilamba siko eleki esi la siko nde likambuti nde mama na likambu bata misala ya maboko bobongisa ba mama ope bozanga ba permis bozo pe ba permis e permetaka bino bozala ba indépendante. Et aux ala malam. N'a pas toujours que monsieur n'engage à prendre un bébé saté quand c'est à prendre au bon. C'est au côté na TikTok au commona ba sketch ba o mbat ba osala ba ola na mutake pa tailleur tailleur ba tamina sa mesa allez azul ka tailleur azapi ake pa tailleur kuti tailleur azul nzeta ngabeta tailleur. C'est depuis la nuit des temps ba comportement oyo e banda utakala lokuta ba tamisala maboko e bandi lelote eza makambo uta bokoko uta to banda kolata liputa. Batailleur banini batuya lokuta banganga kisi bato lokuta ba menuisier bato lokuta ba cordonnier tant que na kichaso qui pas cordonnier pesi ça pas tout cas boy tango balisi abandi osala balisi comme convention ngoti na panzi donc ezandenge na bango lolenge na bango po ba changer ya passe ba ko changer na bango te bobongisa ba journée na bino bongisa journée. Pour que na soirée bien, il faut nanda kuboza la bien. Il faut nanda kuboza na kimia boza na sengo pour bobi malamu. Pour ta bokoma na soirée, bobi na bibi malamu. So kite, moyo bobi na bibi malamu e ozala te, e ozala kaka. Bobi na po bato na bobi na o chelo na gauche, o chelo na droite. E sengo za, te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ni beshana ba betu. Bon, c'est kama ta ba bisous. Ba best na bino. Bonne journée. Le 8 mars 2025.
Shedu shiri papi ninda shaiwa Kaitaka kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekobe namo Kurera namo